Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV. Tosala kamalamu, tika mabe. Nzambe alingi kosala oya ye. Mokili ko kamwa mukolo wana. Nzati susu mukato yembaka nzembo wana. Zase isusu muka, zase ikuka. Molo kimangu kemani sisonga lendo tayimuza. Ulenga kweno bana pasiwa kota mukengwe hu. Batata na ba mama. Bisobana ya tata molimo santo. Toyebi ete nzambe na biso alingaka salitete. Communion bakoliaka yango pamba pamba te ndenge tokomona kabipai mususu. Tokotanga na biso bakombo te. Lingomba ya nkolo euta na lola o. Bato ya mokili bayebaka te o. Mokonzi ye moko bandimi nde banshelu. Lolendo nde panga ekwesi bango. Bandimi na ye bakiti ose. Tokosenga na bandeko na biso bana esika nyonso bozali bokoka kotelema po ete Lingomba apesa bino mbote. Faki musique. Kinshasa oye! Topesa bandeko na biso bana mbote na esengo na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. O kombo ya tata ya mwana molimo santu. Merci bokoka kofanda. Na tango oyo Kinshasa bana mapamboli tomoni présence ya mama conseillère direct azali kati na biso. Yango wana tozala ya kobongama. Bana Kinshasa oye! Nkamba Yerusalemu ya sika oye! Tosengi na mama koka kotelema po ete biso bana topesa yo mbote. Faki musique. Jeteki mama sengi nzembo pana bino jeteki pona kowela ngonga jeteki bongama deja jeteki
bami omona sikumyande yerusakiranyo kadiruzalolwandeze izumazuke bana bami onoinza byano ivanganga enyambuko mukonda kululwengisa ebana bame onoinza byano ivanganga enyambuko mukonda kululubula ebana bame onoinza byano ivanganga enyambuko mukonda kululwengisa ebana bame onoinza byano ivanganga enyambuko mukonda kululubula ebana bame makala mukamutakakano wande muzimu manuta musoda maye komolambe muzimu ibobo kwani nyaka mukadila mumane zase isusumuka zase iyikuka mono kimamu jamani sisonga lendo jaemuza ulenga kweno bana pasilwa kota mukemwehu ulenga kweno bana pasilwa kota mukemwehu zase isusumuka zase iyikuka mono kimamu jamani sisonga lendo jaemuza ulenga kweno bana pasilwa kota mukemwehu ulenga kweno bana pasilwa kota mukemwehu bana bameluleka 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 Tanga
Tobongisa maboko topesa mama conseillère direct ya tata mokonzi wa bule mbote na esengo na kombo na tata mwana pe tata molimo mosante o kombo ya tata ya mwana molimo sante. So. Tata molimo mosante. Partie de nos activités dans le cadre spirituel. Là, ce sont les surveillants qui présentent l'honneur à la maman conseillère directe, maman Mwilou. Voilà, ça fait. À vous l'antenne. Alingala. Merci papa Romain. Nandengo pesinga micro batata pe mama nangonga oyo tomoni MSS Kazole Kamalembe malembe pona ko pesa lokumu pa nzambe na biso papa Simon Kimbango Kiangani na mukolo lelo 1er décembre 2024 a on a 4 na centre d'accueil dimanche d'abord et considéré na communion sainte scène nde nangonga to pesa lokumu et pa ya nzambe na biso papa Simon Kimbango Kiangani nde tomoni MSS Kabango na bakoleka malembe malembe et un mouvement moko mixte basi pe mibali uta 2 avril 1960 kuna na matadi mayona boyi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu uta Lubumbashi nde mouvement na ebimaka à l'époque ya papa Kalambote pe ya sonam nde mouvement les qui restreint ya muke lelo yo et comme mouvement moko munene mulai basi pe mibali bango na bakoleka malembe malembe biloko balati mukaba balati bakepi na bango balati ba sentir balati basosoti nyonso balati wana eza significatif bango wana liboso ya mama na biso mama conseiller direct mama Mwilo nde azo yamba lokumu mukolo lelo mukolo kitoko awa na stand d'accueil ndenge balobaka après mbula kitoko penza nde banani ba MSS ka bakoleka malembe liboso ya mama na biso tozwami na centre d'accueil tomoni batu ya ndenge na ndenge awa na centre d'accueil nzokande communion tobengi sainte scène eleki mukolo lelo 1er décembre 2024 ana 4 centre d'accueil nazanga moko te tokokabola ndambo papa Romain na ebike makamunyo César liboso na biso olobini papa Romain. Merci papa Makese. Bon, la journée d'aujourd'hui c'est une journée très enthousiaste, une journée agréable. Cela a commencé par une forte pluie le matin partout dans les différentes communes. C'était un signe prémonitoire de la joie qui s'est manifestée aujourd'hui. Et cela montre que la pluie de ce matin, c'était une bénédiction. Et ça coïncidait bien avec la journée du 1er décembre. Le 1er décembre 2024, le dimanche, encore une journée de joie, une journée d'allégresse qui a été marquée par le grand sacrement de Sainte Seine, la communion. Maman, bino bezali lokola lipepe ya mai, source ya mai. Meme elanga eza ndenge nini? Kopo ya mai pona batu komela koki kozanga te. Mokolo mwa lelo le 1er décembre 2024 oyo lingomba abongisaki ko Kinshasa balia elamu mokolo mwa lelo tosambeli mpe na yo na centre d'accueil yango sika lingomba mobimba tozali ya kobongama po ete toyoka liloba na yo olemisa bana bayo po ete tokoka kosala misala ya nkolo yango mama topesi maloba epai na yo. Tobonde na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa topesi merci na nyonso saleli biso
okomisi biso na mokolo mwa lelo mwa le 1er décembre. Nani ayebaki bobele yo Nzambe. Ya solo elikelanga ezalaki ete mokolo ya lelo ekutanga na Yerusalem. Me yo moko Nzambe obongisaki programme na yo. Totamboli butu mobimba. Okomisi biso na 7 heures du matin. Na kimia nyonso topesi merci. Pamba te toboyaki kozanga likambo ya munene salami lelo. Ya kolia nzoto na yo kolo Yesu pe komela makila na yo. Ezalaki occasion po na biso. Surtout biso ba eto vandi à l'étranger. Nzambe na ngai tikozwa lokumu. Toyaki na basani ya pamba tolebile ya bomoi. Tika to bomba pe to salela. Bipai to utinde za musika. Bipai to zaliko kende etikali musika te. Makambu nini ezaliko zela biso. Bobele Nzambe muto yebi. Tangu ekoki papa ote ya biso. Poposa na yo Nzambe tozala na bino elongo mokolo wana. Mokolo boko kwesa likambo na bino munene. Oyo tozali kozela. Oyo mokili bayebi te. Kasi mokolo wana bakosutuka. Nzambe na ngai tika okumisama. Posa na ngai oyebi yango. Kokisa biso na molimo po tosalelo na solo. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Kinshasa oye. Bana mapamboli oye. Tata molimo santo oye. Tata molimo santo oye. Tata molimo santo oye. Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka e kaka Yandi kaka Yandi kaka Yandi kaka e. Ya solo batatana ba mama lelo ezali mokolo monene pona biso bana na ye. Na bandi biso banso toyebaki date ya le 1er décembre. Le dernier mois de l'année 2024. Et aux chance Olia et loko ya motuya. Mais kuti biso ndenge nini? Nazane likete biso banso. To bongisa kimilimo na biso avant to yanda kwa Nzambe potolia nzoto ya kolo Yesu pe komela makila na ye. Eloko wane lingaka mbindo te parce que zali sacrément moko très important. Ba tata na ba maman. Biso bana ya tata molimo santo. To yebi ete Nzambe na biso alingaka salite te. Communion bakoliaka yango pamba pamba te ndenge tokomona ka bipai mususu. Tokotanga na biso bakombo te. Communion kolia maka pamba pamba. Menzoke ezali eloko ya motuya. Tomoni yango lokola kamwa gato moko bakaboleli biso. Menzoke bombami eloko motuya kati na gato wana. Na mai oyo batie miel. Ezalaka ya liseki te. Soki obongami spirituellement te kolia te. Po ekoki kolukela yo complication. Na bandi biso banso tozali awa toyebi likambo yango. Ba tata na ba maman. Tokolataka vert et blanc. Tango za koleka na balabala tala bakimbangiste. Bayebi biso na tenue na biso tolataka. Elamba ya pembe soko lati yango tache muke kaka.
yango ekomonana na bato elamba mame baby tolataka vert blanc na kati na mitema na biso. Nzambe azali kobongisela biso likambo moko munene ya solo tokondimaka yango te, kasi mokolo wana nde kolamusa biso na mokili ekolamuka. Totambola kaka na solo maye bazali koteya biso tangu nyonso, totosa pe tosalela po Nzambe alingi kokwesa likambo na ye. Nzambe alingi kosepelisa biso po tomoni pasi mingi, yango amoni ete tango ekoki po ete asepelisa biso. Loposo oyo emonanaki lokola eloko pamba, nkanda ndombe. Loposo mwindo euta wapi? Me mutu ya yambo Nzambe asalaki ezalaki mutu mwindo. Toyebi histoire tokozonga kuna te po tango na biso epusani. Tozali pe na misala batata na bamama. Totambola nde na solo. Na minoko na biso pe totambolaka na solo. Tosalaka malamu, totika mabe. Nzambe alingi kosala oya ye. Mokili ekokamwa mokolo wana. Nzati susu mukato yembaka nzembo wana. Memorial oye. Oye. Memorial ekosila to ekosila te. Ekosila. Kotongama to ekotongama te. Ekotongama. Ekotongama. Sala misala ndenge bazali kosenga biso. Mokolo wana nde Nzambe kokwesa oya ye. Bakoko na biso bamoni pasi. Tokoyembaka banzembo na biso. Bakoko bamoni pasi. Biso soki totali pasi ya lime tokoko kompare yango te. Ya bango pasi elekaki. Basi babongiselaki biso nyonso. Neti mama lambi atandi mesa. Yo kendeki na yo kotambola tango koya. Mama bengyo. Mwana biloko na yo ezali wana na mesa kende kolia. Bakoko na biso si balamba ki pona biso bana na bango. Biso tozali kaka bele kolia. Tozala ne sengo. Tosepelisa bakoko na biso. Bango bamona ki pasi. Lelo eza bisengo na biso. Tosepelisa Nzambe na biso po ya kitsela biso oya bongisela ki biso. Jeteki oye. Le 24 décembre oye. Papa zali kozela bino le 24 décembre. Nakomi kaka na tongo. Lobi papa lobi nazozela jeteki. Boyebi nga nazalaka mwana jeteki. Boyebi yango Boyokisanga soni te po ndenge nakumisi bino na papa lobi Ya lobi naza kozela bango na kotala misala na bango. Ya poto si bazwaki message na bango pe na tongo. Tosala misala, tozalaka na hésitation te. Batata na ba mama. Soki Nzambe afungolaki biso bonso ndenge tofandi awa misu, poto mona oyo ezali kozela biso, mbele mabesi totikaki yango. Mbele oyo nyonso bakosenga biso totosi. Kinshasa oye! Oye! Ya solo Kinshasa bozali bana mapamboli. Communion bozana chance. Kobanda kuna na Nkamba awa na Kinshasa. Biso toza kozela yango pe na poto. Sitolia yango. Boyebi ke sitolia na 1978 na 1981. Est-ce que toyebi ke ba papa bayaka na poto? Toyebi Ingeta. mingi bayebi te on dirait Na 81
D'abord, na 78, Papa Yaka, na 244 personnes. Faki oye! Faki ndazalaki au complet. Mais na chaque mouvement, bazouaki 5 à 10 personnes. Oyo ba compagnie qui paie Papa Mfumwalongo. Ndeto liaka communion na poto. Na 1981. Toyebi ke Papa Mfumwambanza pe bayaki na poto, hein? Est-ce que toyebi? Ingeta. Boyokaka. Ah, boyokaka, hein? Ingeta. Bayaka na Papa Mfumwalongo. Toliaka lisusu communion. Kimbangismo ye. Ya solo. Communion na biso ezali sacré. Parmi tant d'autres sacrements. Basakanaka na yango te. Bipai mususu messe nyos communion. Communion. Na yebi pete soki ndenge ni bapambolaka yango. Mais ya biso eza na badate na yango. Papa provincial, toliaka combien de fois par an? Na kombo na tata mwana pe tata molimo monsanto toliaka 3 fois le 6 avril, le 25 mai, na le 12 octobre. Merci beaucoup. Biso lingomba na biso ezali ya molimo. Etambolaka na molimo. 3 fois par an. Yangwana, ane oyonga na zui chance na zane sengo. Na moni lokola na zui 1 plus ezangi baninga kuna na poto. Biso bana Kinshasa tozali na chance makasi. Mais tozala na botosi. Tozala na botosi. Tosa oya zali kotambusa biso. Tosala boye tosali. Totika mabe totiki. Yangwana batata na ba mama. Nzambe alingi kosala likambo na ye. Akosala yango po maloba ya Nzambe kolekaka te. Dirigeant oye. Dirigeant, félicitations. Papa Koumi Sibino Lobi Bosalaki Moussalaki Toko le 3 octobre. Bana Mapamboli. Tozo Zela Jeteki. Po Jeteki na dirigeant na Paris baswa na kakaka. Jeteki pe munoko epai. Mais ane oyo tokotala soki Jeteki akoleka dirigeant. Dirigeant oye. Bokobanga Jeteki. Jeteki oye. Bokobanga dirigeant. Oui, papa provincial. Na kombo na tata mwana pe tata molimo monsanto. Kimbangisme oye. Dirigeant oye. Jeteki oye. Mama kobanga na ngai ezali boye. Match oyo dirigeant abetaki na nkamba. Atiaki 4-0. Ya. Ce qui fait Jeteki ndenge baza wana. Ba tension e bandi ko mata bango déjà. Ya solo. Ah là, Jeteki. 4-0. Ah. Papa a félicité bango 4 fois. Ya solo. Ayebi singai. Nzambe ya Jeteki ya sala. Jeteki oye. Ah là. Koreki oye. Bino pe na yebi misale ezali kozela bino eza boye te, hein? Ya solo malgré na yoki pe sango ya pasi. Mais ce n'est qu'une partie remise. Toyokani, hein? Biso totonga kaka Yerusalemi totala bipai tozali kokende. Ah là. Mokolango en tout cas mbula ndenge yinda keza muke.
na banzi mokili nyonso kokoma molili. Yango wana tozala bana botosi. Totosa kaka oyo bazali kotinda biso. Biso tosala memorial esila. Potozwa mapamboli. Pamba te oyo ezali kozela biso ekomi pembeni. Vert et blanc. L'espoir et la pureté. Tolataka yango na mitema na biso. Wana nde tosepelisi Nzambe na biso. Yango wana batata na bamama. Oyo bakoteyaka biso tango nyonso. Tosalaka récapitulation. Soko zongi na ndako bandi kotala bateyaki nini lelo balobaki nini. Même mutu mususu azalaki ana matei soko tunie bateyaki nini. Na bosani. Tobosana kaka. Yango tozwaka 0. Tobosana kate. Papa lobi tozala makasi na mabondeli. Bitumba tokolonga to tokolonga te. Tokolonga. Tokolonga Ingeta. Tozala kaka makasi. Totambola na solo tango sengi ndozwi. Me soko zako tambola soki ndenge nini. Ay. Wana nde pasi. Tango zako senga. Na senga kame na zwaka te. Eske na boma nani? O boma no mutu te. Yo tambola kaka na solo. Fluki wo. Fakyo ye. Korekyo ye. Bana mabondeli. Oyo bakolelela kabiso soki pasi ezali koya. Ange asaye ko avertir bino. Azunzembo apesi. Jeteki atei biso. Ale dirigeant ke ko suki sana louange. Pana ko sepelisa Nzambe. Oyo lingomba ya ndenge nini? Lingomba ya nkolo euta na lola o. Bato ya mokili bayebaka te o. Mokonzi ye moko bandimi nde banshelu. Lolendo nde panga ekwesi bango. Bandimi na ye bakiti ose. Kimbangismo ye na sugisi wana. Bana mapambo liyo ye. Oye. Ay. Totala kake pai tozali kokende. Oyo batei biso to bomba pe to sale la pomo kola suka toza kobikisama na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Maboko mapetamo makasi. Kinshasa ye. Totonda mabomba miya minene. Otozwi mokolo mwa lelo. Tosalela yango na kombo na tata mwana pe tata molimo mosanto. O kombo ya tata. Ya mwana. Molimo santo.
juste pour le grand segment de la scène. Et ça coïncidait avec la pluie matinale et une pluie. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.